place fallait ateka nga pe na oteka na iTunes na Amazon na iTech na Deezer na Vevo ce qu'on a temps beta sous ba combat ba orchestre nga le kate surtout ba leader en temps ba monter na pasteur na biso pa ça succès na ni papa na ni Henri papa quoi et be tourner na groupe na maison na biso to tu trompette ces concerts moko na Imka le 7 abeta concert na Imka donc grâce pour nga yo silisinga mayele Pokolongolinga na agenda motema no comme un filtre de cigarette motema nange mérité et koki pete punition yo pesinga ye grâce du ciel pourquoi punir nga ye na tala miso na yo te apembe lokola étoile de la ligne promotion liboso na musique ya Congo ya no fétiche hein première promotion musique ya Congo ya fétiche to tsebo koko Qui c'est la musique ezaka? Qui c'est ça? Qui c'est ça la musique qui va faire? Tala. Qui c'est ça la musique? Musique qui commande le roi catch. Nenge bambolo konyo sona nzela bakomi koleka na kimia oye banko i déjà siatondi. Pene na yo atana lie bango mbeso nzala nanga pona yo ezokoka te. Nzoto na yo nyonso eza invitation ya l'amour. Il y a bonheur. Relation, premièrement, ma relation pénale est bien à Ibrator pour te soulager bien. Même dans WhatsApp, relation est sous bien à Inos B présent. Te soulager bien. Qui même pas na poto pour l'andara bayebi. Et bon manaraté, c'est ça qui chasse qui ndarati na poto. Ana c'est na kinya. Rumba na mon corps, ba benga ngoso ki mon choix. Titre na ngoso ki mon choix so ki ndeni. Et ça c'est na kin na poto pour l'andara bayebi. Bon. Donc, on le président Bina filé. Na évité soye wana. Kezama Nzanza. Moi azolo bango kezama Nzanza. Azo reconnaître ka beta ki son ya Manzanza. Azo reconnaître ka boira mabanga mabe. Aboira mabanga le roi ba DJ wa musique nini. Rumba yo komisi rumba te bien depuis ba fait na biso ba grand calé ba beta ba rumba to ka ba mabanga bongo te. Eh yo boira mabanga le roi couper de kala ba pomba. To kamoya ya wana former. Bonjour, Mbote ya balandinyo sa vérité universelle. Les alika kanga ya bino Joyce Tumba, autrement dit Benzema de la presse. Dans Nazala wana toujours pour nous saler la bino misala, pour nous saler la bino musala, pour bosser pe na banda kubisika bozalaka. Kaka nena baka je dis d'abord bonjour à toi Billy hein. Babi Billy Cartez. Babi yonde na caméra tika bo. Je dis bonjour à toi mon boss. Maître John, babi papa talaka bana misala ka ande na loba biso na vérité universelle musale le kamaloba nebele biso atoloba mingi te lelo na émission na bino la news na memeli bino invité nazada na invité na kati ya plateau awa aza musicien ayembaka lelo toyeba ayemba aleka wapi est-ce que na marché au coca bonjour ouais bonjour grand journaliste na yebi ke faut pas mettre un artiste na bango Poto baza déjà reçu. Ouais, on s'est présenté dans le combat artiste étoile KBN depuis Kinshasa, artiste de Maison Robert Acker en direct des États-Unis. Merci. Ok, étoile Tokoko yeba au banda carrière na ya musique wapi? Ouais, carrière na banda on na Kinshasa wa. Donc on a travaillé moi na ba orchestre trop mais na reçoit ce producteur mort aux États-Unis ndé trop travailler na salle album na ya 8 titres. Kala trop tezo bima déjà sur les marchés quoi. Nabi oleka na ba mouvement nini au travail na ba mouvement ba tuto obimi kaka boyo moko. Bon au travail pe na ba mouvement ba on bomba na bango na bimi nga moko. Bomba bango ndeni par exemple yo leki quelque part il faut le ba ndako ba contribuer pe muke pona yo. Et lokola nga so ba tuninga par exemple so le na zesu na vérité universelle te ba tuningo le cap no lo ba nazaki na vérité universelle wana ndenda kunanga place so ba bakisi un plus pona vie nanga yo bomba parcours na pourquoi. Bien sûr, le lobby bon. Bah viens on est bah mité mama bé trop hein. Bah nous fou la peine bah gente. Est-ce qu'on va revendre na plateau tenir na vendre pour nous la carrière nanga. On a mis sur là dans producteur. Na internet déjà na ba chaîne na ba site tout nga déjà banzembo na na kat. Place fallait ateka nga pe na oteka na iTunes na Amazon na iTech na Deezer na Vevo. Ce qu'on a temps beta sous ba combat ba orchestre nga le kat surtout ba leader en temps nga bangote. Sauf que nga na sande makam na carrière na sala c'est tout. Il faut tenir la place sur les cas parce que ça histoire va changer en côté. Ata passi, ata mais il faut bête que par exemple que sur les cas na quartier latin, ou ebi si biso que les cas na quartier latin, sur les cas na maison mère aussi que les cas ba maison mère.
Premièrement, dans les cas de maison mère, dans les cas de quartier, la tête. Pour ça, dans les cas de maison mère, ils ont déjà équipe à mon je crois, batbangaba, yebangamba la mort dans les cas de maison mère. Na beti na ba groupe ka ya ba jeune ba bimende na ba maison mère na ba quartier la te wana. Na tate na otanga bangote. Limbi sans retour na otanga bangote pona ofula bango eza mamnanga. Mais ba jeune ba bimana ba groupe na ba quartier la te ba maison mère nga zaki na bango. Bon amoni ke mambango to simba penate par rapport à musique na ba marambo belé na kati. Et en plus biso ba misien le retour lukana ba vu na biso to beta pa kofi. Atobeta pa wera so za pena bon musicien vrai musicien suka faut ça maramna yo. Et puis to luka ba producteur ce qu'on nganza mbatindelinga producteur also la paie bien. À Kotinga studio na sali générique na beti ba musicien belé ba na travailler na pomba na travailler na vélo fombo na clip langezo legala na trace pomba za na kati na travailler na Neymar Santé wana obeta pa fabrication. Bon. Siko donc c'est que moi na beta suba kombo na bango ya tenga na carrière moko na bango. Biso tout ba musicien mutamutalo bela sko chemin na c'est tout. Lobi bongo tokoluka ka to batenge so atanda moko ata ba problème ata ni metengele biso ka anda moko oyo leka ata kombo ya orchestre so boyo tanga no komba vi wana po vi ana banda solo la bien te. Bon franchement na travailler na le roi olingi kana tanga kombo na na travailler na vena biso soleil wanga auta pepa kofi et puis nazala pepa titina ozo moi maintenant tanga bango po biso ba miseto leka na biso. Vous comprenez, on travaille très moi groupe ebele to les caramels autant bango tout est nazali pas soleil. Tant on sali album né à na bo titre nango c'est-à-dire que biso on travailler na Kenya. Et pas titre na tant bandi premier équipement zo répéter na bandal chez wana. Biso to zala ki wana. Vous comprenez bon. On attend un producteur en 2013. Na zude producteur a zwanga na YouTube. Ndeto biso ba mise ba jeune talent to tsara bilo na biso na YouTube, c'est-à-dire que producteur a sepeli na nzembo na ngai a préféré produire ngasiko. Ngana betara o maso na bango jamais ngana lobela mamu na ngai. Soleil tokoko yeba oza na studio o préparer album ne za na combien de titres? Ouais, album na ngai eza na 8 titres. Na 6 déjà 7e titre tikalika moko nazo yembelango vena ngamo pa za na Jobour wana grâce mon ngai pour témoigner magique ah mutumo foyo po mesana trop boire ngai po sola bien grâce mon ngai pour témoigner magique dans sola pena bien yene no dédié ce qu'on aime voilà. Combo album tokoko iba d'abord combo album ti album pena combo ezana ote parce que ngana tsaki combo na tsaki pourada pourada na portugais eza ya fimbo bon producteur aboya ki ngwa binanga te ngana tsaka combo te na ici sa koyemba na suka ya otsa combo c'est tout. L'album no sala to moni mikolo ba bêtise comme mingi pas non peut to retrouver ba bêtise to retrouver boye asali boye kangi ya matel boye ndeka nazana muta soni ndena abona rasoni makasi pona wemba pena bêtise le roi maman na ngazana na vie pona wemba bêtise premièrement na okokate na okokate donc maman na ngayo ka banzembo na makasi si tout banzembo c'est sili déjà chaque ton mère ya ngamo yo kango na sali ba rumba na sali ba afrobeat la salle même na coupé décalé. Alors donc banzembo na ngatu ya na okara banzembo mo éducation. Koyemba pena nengo lobia na ba bêtise en tout cas franchement même producteur pas ibisanga po za na bana na epe balanda ya na États-Unis. Alors là na kutu na PCP mbote papa Robert Acker donc to salara nengo lobaki. Moi na yo azobunda na musala nengo lobaka yango nga na osala quoi. Le ye pa lingane ba bilo wana te net ba bêtise bilo mo nengo so c'est danzembo bongo mono de ya mission muke. Po ye na kata ya maison na biso de production na nga mokoti. Eza label il y a dans les États-Unis mais cordon na biso dans Kinshasa tous en 9 groupes tous en même na pasteur na biso pa ça succès na ni papa na ni Henri papa quoi et betonné na groupe na maison na biso tout tout bête concert moko na Imka les 7 a bête concert na Imka donc c'est-à-dire que hier azana no mutu moko boye alingara jara ba musique wana te producteur et puis nga pona bête ngwe za mo passe ngana oyemba ba réalité auto mona na Kinshasa nezo c'est passé quoi. Ok, on a 7 titres on a koko betela biso ba a cappella ya nzembo moko. Ouais, ils ont grave té. Non préféré na nzembo na salle la grâce mon ngai pour témoigner magique. Mon frère yo ebika ndeto solo laki. Musique ezara boy. Biso to bundeta ke ba jeune, to zo pe place pour musique ya Congo et à moi pas si fort. Grâce pour ngai osili singa mayele. Pourquoi l'ongolinga n'agenda motemano comme un filtre de cigarette. Motema nange mérité et koki pete punition yo pesinga ye grâce du ciel.
pourquoi punir ngai natala miso na yo te ya pembe lokola étoile de la ligne nga nandimi na nga babenga ngai kizengi ya bolingo na yo ekomisi nga lokola mobange grâce pour ngai nga telamba batande na singa chéri suka se longwa ne bio kolimbisa nga du ciel nga tabasangisi bambisi nyonso ya océan nga tabakongoli mbongo nyonso bamama kambela na pavillon mpona boya yo chéri nakoki koboyo jamais motema nanga chéri okomisango vraiment lokola maladi facile sport na mbeto à l'hôpital maezwaka forma nzungu soki evandi na nzungu azosopango mongai ozopanza bolingo Docteur Suga mwana poto bomba ai wana oti kolanda étoile oto panza oto fongola banzela bon étoile oye ozobisa album no na moment moko ezaki terrain eza ya okanga bato nyonso baa na marché bato baza na marché baoteka mpe baobeta makasi est-ce que okoka promotion po album na oyekanga kini bon promotion ya musique ya Congo eyaka na deux volets musique ya Congo promotion nango ya liboso pena na obomba ngo te na TV botolo ba promotion ya liboso na musique ya Congo ya na fétiche hein première promotion ya musique ya Congo ya fétiche to tsebo koko Kiss na musique ezaka Kiss ezali na musique ba tala Kiss ezala musique commandé le roi catch hein Kiss ya na musique donc alors ben na mbongo tano na rien côté studio Kiss ebele succès na Congo ezali mais to repesa ngo na place na hotel to pesa na valeur na musala quoi wana osaba nzembo na nga ya bien bato ebele déjà ba osepa na banzembo na nga kande na ebiso na mingi pe na obeta sete na bato ba olanda ngai ba télécharger da banzembo na nga o ebimaki na iTunes ba beti étoile ka bien na Amazon iTech Deezer Vevo et puis na YouTube dans na chaîne na ngai ba beta étoile ka bien ba télécharger banzembo na nga ba comprendre que artiste au travail mais côté promotion na zongi na question na yo na promotion en tout cas producteur na nga pa olanda yo nengo tunika bo olanda yo pe okosengela nga pe producteur a misé mbongo pour la promotion album atia mbongo parce que musique ya Congo bien sûr tokolo ba pe fétiche mais promotion pe ya ba télé et ça la pe musique ya Congo ça dit que sur fouti mbongo no même attendre 5 à 6 chaînes déjà c'est déjà très important pour nos artistes parce que son nzembo za bien ba otala tala ba mesana ba okanga nzembo mais on c'est pas de makas na pesi groupe tout ya trace kitoko ba salam na bango ba tutu ba olanda ba cordon na ba tutu c'était la mende en tout cas big up à toi mon frère clip na déjà ya générique et les cadets na trace en tout cas et le moment est bien pour na jeune talent na ebanité donc mes cabo mes clip na na trace c'est bon bientôt peso kota na trace Africa donc c'est que musala ya nango bien OK étoile kaka ndeto ko bana kata maso na biso et to koko e ba idole na ona kata musique ezanani ya bomba te biso tout ba mission Congo ba jeune talent olandaka fali ba tout ba ebiango mutu ta boya nete osoki nete fali non idole na yo fali pupa oko salela biso banini ya fali pupa idole na ngai me biso tout donc faut ba tu ba comprendre que biso tout to saka la sibala e mobutu koyemba biloko fali pupa ya na danger te bien sûr que na lobela mam na ngai mais biloko fali pupa pe koyemba aza idole na o faut les kata manzela obwaka mo biloko idole na o ndenge bamboloko nyonso na nzela bakomi koleka na kimia oyeba nkoi deja si atondi pene na yo ata nalie bango mbezomi nzala na nga mpo na yo ezokoka te nzoto na yo nyonso eza invitation ya l'amour ya bonheur eza bolingo te ezali plus que l'amour o esangisi mitema ya ngai na Michel bon tosuka ta mwa wana kwa nga pena vena nga mobutu nde makambo mobutu pena nde makambo bien sûr te oka pe faire gola vena biso ay marane bien je suis des nuances après ça rappelle nuance mais fali nde toka buki nuance pe tombo rebebara mokile kota matata na ndenga mabete Fabrigas peut aussi ay marane bien masa nanga pe innocent na pesi mbote pona ebike aolanda pe ngai na pesi pe mbote ye pe aussi azobunda la musique ne c'est bon Ibrator contre maître wana pena kutu ya ngai déjà contact ya c'est bon vena nga pesi Léo bon net nzembo ni mona otaka olanda ngo na trace kitoko da c'est bon abunda na EP acapella ya nani ya Léo nzembo lobi ya ebika mikolo to eba konde nini na mutu ezate ya Ibrator
Ouais. Il y a Ibrator. Il y a Ibrator, on dit que ça la succès. Chose étonnante. Mon toilette la sourire comme il est locolela. Bon. Il faut que je sois bien. Mais ça va bien. Et ça va déjà bien. Il faut que je sois bien pour les interprétations. Interprétation va me au mimé quoi. Il faut que mamalobo mutaloba qui un peu ça. Tokoki ko ba relation na ba artiste musicien ya ba orchestre mususu ezalandeni. Ba relation premièrement ba relation pena eza bien na Ibrator pour te soulander bien. Même na ba WhatsApp relation eza sous bien na Inos B président. Te soulander bien. Vient de rappeler Godé le Fombo pour le président il y a un bételenga générique à président to so la rappelle bien bon va tirer le pena ba contact exactement et puis que ba oser la pena bima pour musique ya Congo ya rango monde ba teti yo ba ro ndimora boyete pe ba ro lingora bongo te ba peso ba mamero na bango bongo ba ebiote mais ba waye banga kala troté et loko esala ka ke bango ba sa ba succès nga pena o sala turo yo simba kisi do signer na openda turo yo simba no kisi na simba kisi mais na kende ka ba Congo. Kasi na ba Congo no ko simba kisi po yo po okanga marché. Bon, na ba Congo no kende ka. Donc na betara tour na ba Congo et puis na ko simba kisi te po kisi la vite ba simba monde. Kisi pe mona na te. Aussi après ba Congo dans l'air oya mama et qui ça c'est roinda. Donc yo pendo ko kanga kin. Siko elo na se pela na musique na ngai po. Amo mi ke musique ya mystique. Nga na sa musique na kata kinya. Maintenant on a bandi pena ba promotion te mais ba promotion na net na siko na ba vitesse musune na net c'est-à-dire que na lo ba kota nde batala to betara masola ki chassa te ba musique ya kana ki chassa te mo ba ya musu ba beti ba musique na bango ya na mpe malonga te ba rumba musu esa ba succès ya to tanga ba kombote na ka rumba mo ezo beta te makela embi ba likolo trop ba musique na pena so holandais na pena bien 4 on comprendre que oh ya ba musique mo ba simbele mo ba cc mais rumba nani ah mais et a succès yo pour bien ngoti c'est la vérité universelle to ko sa elote to bomba apeti dans loba vérité aux à l'aise rumba mo be sa succès na kini yo bien ngoti rumba ya nani mama ya mo ko emba bongo ye ba bien biso to ye bien ngoti sa rumba nani te nga nze mo pe na yo kango tanga yemba ka sinze mo to comprendre biso mo to tangelo ko ko pona yemba pe na nze mo na ko fula ina ba loyenge ka boyete c'est ça ya nani biso ba fuli biso te nga na fula nani kasi mo ba sa succès na kin même ba na poto ba landanga ba yebi et bon manaka te succès ki chasse kendara na poto ana succès na kinya rumba na emoko ba benga ngoso ki mon choix titre na ngoso ki mon choix so ki ndeni et ça succès na kin na poto ba landanga ba yebi bon donc olo bande président bina filé na ebite so ye wana ba tes indépendants mtembi mon choix yene mtembi mon choix c'est que olo bande na président bina filé donc nzemba président bina filé za manzanza manzanza fort bongo yemo route pour net na landa ki aventure ana lo bialinga manzanza na ebite so studio nini ba ya pe fo ba ko na système mo beti nzembo tindi na poto lo ngai so za na ba ve kuno tindi pe na poto ba sali mastering kuna nzembo ba nzembo manzanza bongo ka nga na bete pa mutu boy wana nzembo ya manzanza ya makelele vraiment wana na trace ebite so ezoleka botali onda nzembo président bina filo ezo binisa basi ba se retrouver yo bi keza manzanza mais yemo pas lo bakit yemo lo bakit on keza manzanza yemo azolo ba on keza manzanza azo reconnaître ka beta ki son ya manzanza azo reconnaître ka boira mabanga mabe aboira mabanga lo ba DJ wa musique nini rumba yo komisi rumba to bien depuis ba fait na biso ba grand calé ba beta ba rumba to ka ba mabanga bongo te yo boira mabanga lo couper de kala ba pomba to kamo ya wana forme coup de chapeau ka keninga sa musala na e mais siko nde abongisa to ana problème na été ma bongisa po titolo ba bezaka ke po kolisa ba misana na biso ye petanga yo ka banzembo na ngebimi je crois que rôle ka pete ye na étoile je na étoile tanenga sali ba rosa pena o ya o critiquer na kati musique ya Congo tambola bongo vous ana ba problème yo na bina filé te ba problème kutu ti nga na leader ya oti na orchestre mutu ye pele lo komi leader mais nga bandiki leader liboso na nga bandi mangambo na 2013 na 2013 ana producteur nga na producteur à Sira en États-Unis à Hollande et puis ça ne ba mbongo pona ko bombati bien sûr tu as toujours tu as besoin de soutien bato ba na ba mbongo na bango na opesa numéro ba obenga ba ya toujours accompagner artiste ba soutenir artiste mais producteur on a travaillé dans album on a sali azali nga na za leader liboso ya comme leader lelo bien sûr moi ba vitesse na bango na ba nini ya ba sena se moi ku dimba et ça la ba pela ba biso beto luka ka banzela nga na okeba kongoti
Yo confirmé que bina filé pas kangaki ndia kende ba Congo yango yo po ke ba Congo po succès na e. Te na succès bina filé te balobara na musala baluka koleka mutu te. Nalanda héritier wata alobe loro moko boya luka koleka mutu te mais alukaka azalara ye place azali. Na vie eza bongo. Jamais heureuse amitié so bakenga na oyemba neti nga na yo to yemba moi parti muke ya nzemba fali. Ena fali te nga étoile nga na ba technique na nga de chanter. Na beta nzembo na nga moko art. Oya ba gère ba technique na nga yango wana. Na ko comme fali te. C'est-à-dire que na ko luka na comparer na se comparer nga na bina filete. Donc ezaye karake kopé ça et moi ba erreur ya musala par rapport ndenga sala ki nga na luka ka na sa pe succès na kin na ndenge na ngai ye mo na bina filango wana otanga ko mona e nga lande na miso ba tuniesko yo o memini na musique ya Congo ya lobi ke non na memi na ngai lote abi na memi ka ke couleur ya mungongo na nga donc couleur ya mungongo ne yango ya memi ne elo moti pognon soto sala deux temps na sol na do na re na mi 3 temps 4 temps tout on a déjà ba fait na biso mo pa o ba sala ngo pe ba sala ngo tiro ce que to memani donc c'est que a memeka mo couleur à voix na nga pe ce qu'on a préféré nga pe na lo ba ke na ma couleur ya voix na ngai c'est à dire que ba tu ba mesana na ngonde to kokoye ba avantage na ba désavantage ya musala. En tout cas des avantages les moi trop avantage pe zali avantage na bandi non avantage pas avantage des ala bien ya muto. Les avantages des moi passé. Avantage c'est que na musique et de ça là la ta bien na musique na te kana na boutique te na pharmacie te na tambusa ke loro te mais na musala o kane na obunda boy et ça la ke na kundi même papa na ngato kufa na pesi producteur na bambo donc na accélérer ka bambote papa na ngato kufa na kundaki na musique maman na ngazo se retrouver na osombele même lamba na musique parce que musala au fond ba parents so ko zo appeler na vie faut ba parents ko bossa na bango te et puis na musique na sala ke même ba massa na nga ba proche na ngai moi muke mona na et ça pe na la taper bien na lati pour na lati bien na été so total bien sûr na nga catholique mais na lati ndé bien bino ba artiste boza matanga DJ Arafat otako kufa la royoka kisango ya liwa ya DJ Arafat c'est ça que ndeni. En tout cas, ceux qui ont bateau bana mawana Congo le roi ngana éviter. Tu bazati ngane na mawa makasi po toi ani so âge moro. So âge na ba ko cité c'est que toi ani âge moro. Ngas ko na mona ranet na âge na ngape ngana kufi bongo. Ba ba 33 ans non? Ngape sko 33 ans. Et ça ngas ko souci fort. Na mona ranet nga mutunde na kufi. Donc DJ Arafat pena nzamba simba molimo na ye. Na nga no linga na ba nzembo nete. Vérité. Banze moni ndo mona ka rakata to kama bamba takata. Siko ndo mona oneti mo bamri. Mais c'est un moment boé ba mikolo tu ka odo na 2019 on a ba début nango. Na ko so mo temps hollandais na bi Donc hier azarano DJ tarandé alimentaire. Na ki comprendre que azarandé alimentaire. Arafat tarano DJ ta penande alimentaire a boire a cri pena a boire ki bo bini seben. Donc DJ ta ene musana ndo beta na ba boire tima alimentaire. Tana yo comprendre que alimentaire na o linga esiko. Alors on n'a pas kufi na hôtel ba bilo rone na ba YouTube na télécharger ba vidéo na e en tout cas na leli a grand musicien. A bena grand musicien tiki biso en tout cas et ça la ma fort ban Afrique tout za na sima ya dai wana en tout cas bato bana ba mbongo ba cotiser pona famille wana batika bango te quoi. Na ebiki bato ebele ba Hollanda biso vraiment. Tokoko Eba, étoile mariée, père de combien d'enfants? Bon, maman ligambo, qui misa ba fanatique ya basi po ba biso ba mise to na ba fan trop surtout li oba li banda bara ya basi. Musique penelo bina ngo ve na ngai papa kutu. Papa na biso akufa papa Wemba. Nazwa occasion okutana naye na maniema na GBR concert mo wana nga beta lever les rideaux. Aloba mwana na musique ce qui n'a pas si baromo landa ote c'est que na no komi musicien te. Non yo bon on a besoin dans la musique donc moi si basi il faut ba lando belé donc yo ndo za boye ye o ya yo ozana été. Ouf. Bon encore ko ko ba TPC kambo te kotanga kombo te bomba kombo pona ba l'autre là tanga ka PC kambo. Ba l'autre là pété mais nga pesi na nga mbote otazali a Hollanda penga talaka bango pe babomba bango moi trop faut bomba pe moi trop na pesi mbote azala ndenga azane poser mambo ezana ngo ya ye
Mamboza nango ya zana l'aise donc kimia. Père de combien d'enfants? Bon, moi on a moko. Moi na moko bazali mibale, nzamba zwa ki moko. Nzambe mo wa ibia zwa ki moko ya mobali atikala moko ya mwasi donc yo na okola naye. Mais pese mbote place azali na ndako. Ouais, il passe bébé X là à côté de classe année au Karakala to te bandana e maternelle on a PCP mbote kota zali X là bébé papa et yo big up mon fils. Bon, émission na biso le news de Just aux en rubrique monso to yambi chanteur to tangela komba 4 musiciens yambo kana biso yo o yembela biso banzembo na bango sali la biso a cappella to bandi na Papa Wemba. Papa Wemba Yayo bolingo kaka soki omoninga simananga obalukyo e salare kute salanga bien mon pepe yango na zelakyo luka moto ye kokani na ngai oyo nakuti ya pwana ngai te ebele yango ya mibali e oyo namoni na yo yete o mama yete o yete o yete o bato balobi yete o yete o yete o yete o kopesa nonga kutu fotete mbeba ezali ya yo moko e motindelo beli yo komila yango nakoka mote po ekamwisi ngai luka moto ekokani na ngai oyo nakuti ya pwana ngai te ebele yango ya mibali e oyo namoni na yo yete o mama. Ouais, les vieux beaucoup. Kofi Olomide. Ah, les grands mopao. Les grands mopao. Yo tselinga mondelo pona komate kunesi kozali na komi lokola mobangi oya soka ya kare banasoka bakanga kamvula liwa bakokite kokanga mama Claude Mutoba ngokanizaka te lokola zozwalelaka na ntongo kiende atanizaka tongo etanaka na volonté na yango bolingo ezangi volonté Claude. Pardon mon amour. Pardon et ne me quittez pas. Pardon et je t'en prie. Voilà. Fabregas. Fabregas. Siméon couturier oya nonga kelamba. Dans la carne oya maître de bord. Pozo mesir ya mutu ya zutungela. Ulikaye na mokete na bonenete. Est-ce que mesira souci oyo zo pesangai? Est-ce que mesirango bien? Na kome bimisa bankusu yebisanga ninyangu. Yo solukelanga. Nata satana batola via na motema mabe. A regretter na osime osalinga muzindondo. Na mikuwa satana na masekena e. Alobiye na no sala moto bongote ebisango zua na nyango yokwekela mwanzambe yokangata mwamawa musindondo na anga. Ouais. Jubin Piana. Omba soki yanga no ezali se ya maloba nasengi otika porta motema pwelele jurango na ya nanga ilokola moibie. Ouais, voilà vena biso sulutani mukolo quoi. Ouais, Ranson. Ngalo belo romoro boye. En tout cas na oyemba boye na yemba kapena boye te bato ba comprendre na na trick mo ezo déranger nga na gorge. Vous comprenez biso to ba chanteur. Tena lo ba déjà ba chanteur ba comprendre. Donc c'est-à-dire qu'il a rimé quoi. Rime ma casse pene kanginga tino yemba pour un musicien. Normalement vous fallait pas na yemba. Vous comprenez? Donc tellement ma question on de kanginga c'est ngana bimisa voix mais na pena grippe. Même tonalité na ngana oloba je crois vous comprendre. Otuna enani. Oui Ranson. Oui Ranson, oui Vincent Najire fani na linga yo na motema dado tika konyo kolongano kete okumba ngambo yeba bolingo ekende sango tina Paris tika kosalanga boye no kina kokufala ngai oh fani loba Richard Kabambi wapi e bonaka luji ae na yembi na nzembo banzaka nga esika yozali nalinga na lila wazis pote na tirele nalinga na lula nelimo sende finale na pesi loboko likolo ya kako yamba ngai oh
Fani Loba, Richard Kabambi, Wapi Bonaka Luji. Aïe. Ouais. Étoile, tu comme déjà na suka émission na biso, okoko sa numéro de contact na yo et puis na bambote na. Ouais, numéro de contact na ngai eza plus 243 89 16 11 44 6 plus 243 89 16 11 44 6 à la fin. Bon, on a Facebook babeti étoile KBN officiel bazwanga déjà étoile KBN officiel bazwanga na Facebook ba komelinga wa numéro na PC ya WhatsApp. Bon, on senga pena surtout mingi YouTube, iTunes, Amazon. Partout dans les sites, dans toutes les plateformes, nous avons télécharger banzimbo na ba kota même na Google ba okuta la ba mamnangeza ba betika étoile KBN ba okuta bilo na tout na iTunes, na Amazon, iTech Vevo. Partout na YouTube bo télécharger donc ça langa bien quoi. Pour na ba mbote na ngai na pe na bato ebele do so na bwaki bangote e sande makambo. Na bandi na Gladys Kongote na Jobour. Gladys Kongote ya Flore Kongote masa nango lele libanga fort depuis Jobour yango yo étoile yo solo ba solo la yo nazongi pe na grâce mongai porte-monnaie magique grâce mongai du ciel en direct de Jobour étoile yo tozongi susu na Delide Kasongo joyeux anniversaire à toi mon vieux Delide Kasongo na Canada super précieuse petit mo azanga lisumu na likwanza apembe abien fi à ville apembe abien na bandeli azanga ne lisumu na likwanza précieuse big up à toi et puis mon vieux Yuluba qui kombo na États-Unis on a les producteur nanga na bosani pété Ferrand kombo na États-Unis on appelé les producteur ser nanga Sylvie mo seka na Paris ser mambango yango yo d'abord notindaki ser au moins teke bando kende. So tali que vous comprenez que bando kende faut boire à sous et toi là solo la serre c'est vimo seka na bosan petit na Djibouti si c'est en Afrique du Sud président Zoro Babel George Bush en Afrique du Sud na kata Kenya na moni pe staff na ngatu ya groupe na ngai ba certain na bino tout na bi ke bo landa nga bino so pas big up na yo moko maman journaliste s'appelle na kay na yo frère na nga pa na sima caméra Billy donc Billy Cartel hein. Ouais, na bien déjà tarane Bogart donc Billy Cartepila Cartel caméraman moro bien ya Bogart tala nga benda wa beauté donc c'est bon on a c'est plus fort un peu ça quoi na bi ke mabanga essayer aba tutu ba yoki ya bango muta oyima imasati. OK, émission il y a les news de Joyce Topesio merci et bonne chance. OK, to comme déjà na suka émission na biso. Je dis déjà merci à mon caméraman, hein, Billy Carter, babi caméraman moi ya Bogart, ya swag, na Leli et sans oublier je dis merci à toi mon boss Maître John babi moté ma maman Micheline. Je dis aussi merci à toi maman ni babi ozaraka wana pour la discipline hein. Ozaraka wana pour nous vendre samaeli na kati ya bana na yo. Je dis encore merci à toi hein. Na pesi mbote te un peu sozana otanga na ngaka kombote pas sozo ebi kezayo sumbala sima. Merci bye.